nde tolobakati na kati ya vérité politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na bacritique na bino alors bacritique na bino nde matiaka biso niveau yango nde tombolaka biso. N'était s'abonner na kati ya vérité politique officielle, n'était s'abonner na kati ya vérité politique officielle. Et en tout cas nazo sengo s'abonner. Oui, bonjour, na balandina sa vérité la politique officielle balobi 100% vérité à art. Quand na loba toujours que kin eza ko ningana. Na pesi bino mbote bino bat bomesa ko landa la kinoise miswa aigle mevu makola obo pesa kamis pe matoi pe na ko landa balobi veut dire 100% vérité à art. Le loto yambel bino kas babi mwana motema de beste. Motema de beste yende tozane na kati ya plateau. To pesa bambote pesa moi bien. Casse bonne santé. Bien maman journaliste. Na mono na sepeli na ndenge ko répondre na invitation na ngai na katia ya chaîne biso bana poto balingaka mingi vérité na politique officielle. Boninda ku makambu nyonso zo ke ndenge nini. En tout cas, premièrement comme on otanga na lingoyo kango suti. Boya kombo kas. Non, kombo tangia de best na lingoyo kango ti. Boni boyko ko banda boete parce que bino bolinga toujours ko pesa ba attention. De son pour ça émission si la suko kotanga kombo na te. Bon na bongisi to ke musika te parce que nga na bi kas na masola de best na ebi ete ki o akimo so ki ndenge ni so ki pe ba ina so pendeni biso no tozo découvrir encore na katia émission na biso oyo bolinga ka mingi 100% vérité à siko oboyi kombo na ye na ndenge ni. Donc aza papa moko mon papa za so boti mwana abi valeur mwana te aibo s'occuper na so ya mwana te ndenge azali. Donc aza papa o nazaki pa na ye mais ala su papa na ngate. Bota triste réalité likambo oyini epona nini. Donc et ça la nga passe son na lobby eza bat mususu pe ba oyinae. Donc tozaka deux personnes ngai na ndeko na nga Joe leader na pese bambote sika zali na Belgique na mito azakuna même famille. Donc na benge no collègue ya maman na ngai. Tozaka na kuna Joe leader na pièce ya le choix du cœur. Je pense que ba fan ya de best ba yebiango to travailler yebia ba réalité na biso ba star dingi zaka ba boakela embasu. Ta boakeli Joe dembasu et senga mama bala tozaka 20 000 francs. Na pas de best time ça te tient 1000 francs à caisse au pèse 5000 francs. Pardon to ke malembe parce que na moni si Jean Openza na be pété que non kuta makambo la moni si Jean Openza ça très choquant alors to ke de malembe mais ce qui ndeti point autre ko lo baké bo pesa ba koza so ba caisse banine donc groupe mnene de best ba futa binoté ba binda ko la te. Maman journaliste moi bateke aitangaka mais de best ndenga zana na pesa mbote sika zali ba leader tondima ba leader ba oba 20 ba mouvement surtout ngai na za fan numéro 1 ngala mona ka groupe na ye ndenge na mona ka ye ba trophée bozo zwa comment bozala no payer. Donc en bref aligné intérêt à yemoko to pesa ba 5000 francs tournage a otongela ma pango asombi 4 parcelles na bibwa. Yo benzo ndimi to ke ngalinga polémique ngalinga penza question nga kolanda likambu moko yo ndimi penza 5000 ko tonga ko somba lupan. Na groupe toza plus de 200 personnes. Calculer 5000 francs fois 2 c'est ça combien? Bosco tournage bossa lo fele. Kasi wona za polika na TV. O futanga te ngana na bimsambongo na ngai po yo leka po na leka na TV. Siko na nyonso na pardon na nyonso na bino bo gagner nyo bimsi 5000 okyo leki na TV bino bo gagner ni. Donc na tawana tando comprendre maramute po yebika tozali na ba mikitan to timba donc na ko ba obazawa na ba la na nde succès otamo na nzela ba babelela yo star esili donc kuna eloko ezati bande ko na tu baza kuna ono so mona eloko ma mingi ezati. Ok, merci beaucoup Balandino se vérité na politique babi kas alobi azali souste na kata masolo ya groupe de best ya leader na biso de best azali sukunate yango siko to linga to découvrir nino esali ya longwa to comprendre te ekomika wengeti
masolo banda wenge ba wenge kotiti na kati ba troupe théâtrale bako banda boelobi lobi ba panzani bako banda boelobi lobi ba panzani on toza na kasi tolingi ebisa biso nini oyo esali penza alongwa donc kasi continuer lisolo na kata kiyo soki ezaki nini mama lisolo ne salanga passe esalanga penza pasi makasi donc même Joe leader aina groupe donc 20 000 fois pas matozanga ndeko nanga babwaka so moye kozana ko pesa bino ba image botali yango et ça l'opéra passe na si au 4 émissions. OK, problème ezate ba image na déjà nazo senga na DJ fils ndenga zana kaka lançon pas dire spirituel banda déjà ko balancer ba image yango po bata la degré ya likolo to liboko. Likolo. Bata la degré pota o sali ke ba choc wana lelo et kimisi casse. Donc ngana osenga na DJ asala musala na ye donc atia ba image wana ba yo inanga ba bulenti na ko c'est the best makambo mais na lo bomamba solo donc 20 000 fois tozanga mère atini ngana pas the best tout temps boani na car to saba ba mambo belé na ye to kenda bona kina na FC the best o pesa ngana na mama bino na osala na obing na jupe na pesa numéro ya mère na zongi parler zela pela mutu 2 heures du temps lobby 3 jours tibiso moto to s'occupa ndeko na biso azongi ya bonne santé na minute autambola normal je pense que na ba monsieur zoyana yepa ozala awa donc we biga ndenge zala mais nengo weka su commenter donc abaisa ka pena théâtre na minute de na bona na parler donc na la parler donc suite ya acte wana on te sala olongo mouvement oui suite ya acte wana de sala na lunga mouvement parce que donc on peut ça 1000 fois caisse on peut ça mbongo ya tourner 5 000 fois 6 000 francs ande wana transport toujours na lunga cité verte ti kinkole combien de transport na bepsak na mbongo na ngana azonga na mbongo avantage ani succès kaka siko ba publicité o elekaka na mona ba sport bino bo ajete ba publicité ba trophée mo na mboka ezo kota ba enveloppe makasi azwaka donc ekoma na maboko na bino te wana za mbongo aye na bana na ye donc mbongo wana oya docteur sous les bengo na pese bambote sika zali maman la reine moi la mungala sans oublier secrétaire maman la reine Willy Tulunga donc secrétaire maman la reine na pese bambote donc bambongo to ba publicitaire na et comme na mabona bisote ameka ko to sala mwelo mwa mukie donc ko lo bango te ameka ko sala mwa mukie apesi biso basaki ya loso je pense que botala ba image basaki ya loso to soma na mbongo na biso moko mais le coup mobima to kende pa mama kiki bambi na numérica to pesa maputa et mal wa yem ta pesa mais na mbongo na biso to tia $15 sko ya bongo na lo bate ngala mungala lo ba vérité siko importance ya arango parce que nyonso bino mo bozo bundana importance na vraiment zani kasi na biso pas na eza succès tango na comprendre makamu na vai na palais président qui PK la PSMBO te sika zali pecos wana papa lokoti nga azo pesa makambo donc président qui PK ya pecos double cible donc la PC bambo te belé. OK, merci beaucoup. Donc kas ndenge za bolobe vandi palais mais quelque part o koza masolo kuzu donc naza la palais tango qui PK président nga la PC bambo te esika zali tango moni ke a rezala na mutu na ko vanda bongo te na palais par rapport au kima nda bi petit to travailler ensemble de na ya ki toza na minute to travailler bagage na biso déjà donc bientôt biso TV makampo. OK, merci beaucoup. Nazasi Balandino, c'est verté à politique officielle, la mini émission 100% verté à art. Besoin de découvrir. Ngana bisa kibino kakande kana prometa kibino. Awa na kata 100% verté à art. Na kopto banda toujours côté sabino za ke ba réalité ba vérité. O ba comédien bazo vivre na kin. On a producteur des abonnés pesaka président un tel mbongo bona pour asaba tournage moi ba quelque chose salaire ya ka chaque fin du mois bino mo boyo ka depuis na bandaki na comédien liboso mi balé na ko ba toujours ezaka milelo babi na kinya ba mona kata 10 francs na bino te eloko moko te limbisa na bosa eloko moko donc elo na ngana loba e pa bande ko na ngo basé pas de best o basé pas de best na moko aleka na CBS matame vimba boy on sunani so attend comme on a ça les publicités ngapa na ngeza kande za boy 100% verté à art lo belande ma solo za ki to kota ka polémique le quoi mot de jeu comme si na point polémique on to kende tanga kombo
yo moko yebi na CBS ozobanga CBS ba groupe ezebele c'est président qui kedi ton président qui kedi pese ba respect belé wana charge ya ba artiste siko nani oyo lingo memelanga la polémique ezala the best ezala nani bango tout ba copia zoro na pese ba mbote belé donc mutna lo beleza o wana amela ba C4 wana ba bengi so esprit konzo so nani ba benga ki wana ye wana ezandeli kambo bon ngala loba toujours na code sakabat na polémique mais ngamo na za na polémique te quoi président Konzo Mbote ko kana ngate ba lobi veut dire ndeke quelque part bongisa po mutunyo soyo lelaka na kombo nao yo na ebo weleli nini o jouer pe pa na na jouer pas nete mais na za ba ndeko na ba jouer pas na même pas qui kedi grande sœur na pesa Mbote Adèle na pesa Mbote belé et pas qui kedi à travers kuna donc tu es la réalité tout ils n'avaient pas Konzo ils n'allaient pas donc tu es bi donc makambo a foot cette maman va tournage maman va caisse dans la soute depuis nous on dit il y a pas qui peka na foot à l'autre contraire que tu as foot en vraiment obi bande kono bazaki pa Konzo mais si ko tika bango mo ba ko luka mpo ba témoigner que yo lobela bango mazande ko na ngai atango ya yebisinga mabe ngana elle roi yo dans olinga tena mona passe na yo donc so na yebi ke personne mo ndo ça les mabe mutu mo linga ke kuna site komeka te olanda ku mabe ya zo ya aoya na mbo donc asinga bino mbongo ya carburant bino boye pa na bol comme ça là asinga bino bote 3000 ya carburant ya car ande wana mo so pesi la caisse donc mbongo na mbongo pa na musala mukembongo ebele ba ona ba the best ba ndenge mo. Ok, merci. Nazasi mutuno solandi biso à comprendre. Yango sko kas na lingi sko obetela biso li solo. Signaler balandi nyonso ba message kolanda yo. Ba signaler bon que ozasu na ngambo to komi na ngambo pozo préparer ça les loko boy pour que ba yeba déjà bazana déjà ba na ba mitu na bango lié que bazelo ka ke sika ozalaki. Donc na pesi na signaler ba fa na nga tout. O balinga nga artiste kas. O boyeba ki na ndako wana ndako mabe. Donc na pesi bango donc pobo landa ngai bientôt to bandi da pièce na biso ya ba soda donc bientôt biso TV to ya wana na président qui PK sans oublier tous ensemble là maman via na pesi ba mbote belé président David loin na pesi ba mbote belé pas DJ One kuku gaga nkela ya ngani donc voilà ba to bazo ba ça la fierté na nga donc so lelo oyebi na nzela pe na otamba pe bo mwa boye za grâce na bango lelo pe boye na pe na mo Android na nga mo boye mo ba vie privée nyonso na ko lo bate moi lupango na mitende du coup na grâce na bango donc na osnalega ba fa na nga balanda nga bientôt na biso TV na pesa bango ba jour na ba air ndenge za pona to su programme te. Ok, merci beaucoup. Mutuno soit la casse déjà lobby naza sur le ko baxeza te commentaire ezate casse naza sur to chité déjà au pesa numéro no téléphone et moi quelqu'un m'a banga pesa na tête. Donc voilà ratarate ebi mabange ratarate na pesi numéro na ngeza ngo facile simple donc 081 70 500 49 à la fin na bandeli 081 70 500 49 à la fin sur la bandeli c'est que na sous zoba 081 70 500 49 na souk donc na pesi ba mbote belé pa secrétaire maman la reine Willy Tulunga na pesi ba mbote belé pa Mister Samberton Balio koko Adam na Eva leader à 16h RTVH na pesi ba mbote ebele et pa ya Erline Zita balobi Erline Zita divine du ciel charmante na pesi bino tout ba mbote Samantha Sandrine Missa sans oublier Gloriane Missa donc na pesi bino tout ba mbote ebele donc boleki ebele so na ndotanga awa na bosani mutu moko so na pesi mbote te seke eta na ozonga awa donc bakuna bakalinga nzela na pesi mbote pa ya chaque nomba ba leader ya cité Pumbu ba maître ya cité Pumbu chaque nomba donc minya olobezate bosara musana bino.
Ok, merci beaucoup balobi le padre de la presse depuis Lyon, yon des leaders en tout cas. Moi na musa na yo souhaite ba bonne guérison. Patro bika la kat. Papa ndako bela te soka beli bana balali nzala. Vraiment bika na souhaite ba bonne guérison. Na bosani te ba bika do will mettre cadeau depuis Souda fait papi mino qui n'a pas ma casse parce que ozong singa sous na mutema c'est moi ba bien quoi. Na pensé les sous na yemoko grand frère propre, mon grand frère propre balobi depuis Westfield India en États-Unis. Yemo copie d'Ombanzil, pourquoi pas Mami Yoko depuis France? N'a pas si bien beauté. Non, non, tu as pas beauté, hein. Malgré tout, qui m'a banga, mais Nalingi, bah fan nyoso balé la vertu en politique officielle, bah c'est 4. Moi, loko, mon koboé. Nalinga bah histoire, moi comédie, pour ça, moi bien. Les Arabongo, ebi. Mais ngasuna beta, elo mobo, funa télé, ma po boé, namuna. Naza leste. Ya dijio mo ebika masolon des abe fongole langa de plateau ponga des abwe na limo langa totiki e ndenga lobi hotel ma aussi sa makambo. Balobi ba fan tout. Yaya. Mingi olobezate mikolo to na système ya couvre-feu. Couvre-feu beteli, hein? Eric Mandala. E beteli 21h beteli na nzela. Tango beteli amoni otomo sa eta sani na lali na nzela. Mwasi na tongo asimi nzela sani ni aye na pale. Tango aye na pale boy, mwasi na tune bebe, uchi wapi? Ah. Ya se oh, me couvre-feu jaki ngai na nzela. Mwasi ne nani? Mwasi ne zaki 21h beteli. Aye na tongo. Et pas mwasi ne Stephen Tona. Atuni papa uchiapi on 29 betela nga na nzela moyena na sala na zongeza kite Stephen Tona ese papa yo mamu no loba abake na shamba na papa Stephen Tona pa tell papa X ate X so ate X na singa boy ate papa X papa jo abimisi $300 apesi Stevie amone lengeleki ate papa V ate papa a bêti sous sa sali elengele ki makas Stevie amoni bongo atile pa W Kande tolobakati na kati verté en politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau et on de tombola kabiso. N'était s'abonner dans la verté en politique officielle. N'était s'abonner dans la verté en politique officielle. Et en tout cas, nous allons s'abonner.